Bandeko Internet, leadership 2021, nde makambo. Biso nyonso toyebaki, pe toyebi, Saratola 2021, akangi yango kokanga. Me kasi bino moko, bozo mona bajoro yo, Karine Mokonzi, oyo, tozelaki te 2021, ou bien, mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote bato yo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko soki totali malamu eza komonana vraiment na ndenga kosakana te. Saratola nani ayebaki te. Ngai papa Robo na lobaki yango pe bien. Saratola kangi 2021 mutakoleka ye azate. Mena kanisa biloko oye betami mikolo yo o Karine Mokonzi ye moko beti. Kombo ya Karine Mokonzi, sango ya Karine Mokonzi, bako belela na kati internet, na kanisa Saratola, 2021 oyo alingaka kanga, ekoti mobulu. Ekoti mobulu. Boye bango Saratola, pendant 3 mois oyo, aningisi internet, akangi 2021 neti mutakanga te. Karine Mokonzi bazalaki. Mesiko eloko Karine Mokonzi abeti na dernière minute pe kombo na ye ndenge kangi internet na mukuse pona zala clair awa eza likambo te ke fona kotela mutu boye na kitsa mutu boye awa eza kaka réalité. Na réalité yango Karine Mokonzi akangi 2021. Bandeko Karine Mokonzi akangi 2021. Saratola azongi sima. Bandeko eloko ezo beta masikoyo eza deja somo. Me bobo sanate bokotunanga papa Robo. Eloko ezo beta masikoyo yangwane leki 3 mois ya Saratola ndenga lingisi aningisi internet. Non, eloko ezobeta masikoyo nazala clair eleki 3 mois au Saratola asalaki te. Mais siko tozolobela 2021. Eloko ezobeta masikoyo nanu pe silite. Mais nazopesa résultat oya sikoyo. Karine Mokonzi, tango Saratola azobeta makasi, toujours Karine Mokonzi azakobeta. Donc Karine Mokonzi azalaki na ba point. Azalaki na 2e place. Pour vous comprendre. Siko eloko oyo ezobeta mamikolo yo na kombo ya Karine Mokonzi. Na oyo yemoko Karine Mokonzi abeti 5 heures de temps devant Marie-Laure oyo salamate na les news des stars. Alors soko sangisi yango mbala moko bopesinga raison 2021 ezala maboko ya Karine Mokonzi. Nakanisa bandeko bo comprendre. Bo comprendre clair pourquoi 2021 est commis na maboko ya Karine Mokonzi. Bo comprendre pourquoi Karine Mokonzi aza siko leader na 2021. Entre temps boyebi pe bien aza mama YouTube. Mais awa tozolobela mama YouTube te. Tozolobela kaka 2021. Bandeko, papa Robo azopesa ba point ya juste. Potango Saratola azako beta. Na lobaki Saratola mutazo mene. Na lobaki kutu teke azo mene. Na lobaki
Saratola akangi 2021 mutakoleka ye azate loba miracle esalama nakanisa ba video ezawana bomonaki nga bisika nakomisaki Karini te bomonaki nga bisika nakitisaki Karini te mpe ntango bolanda lobaki Saratola azomene mutako kokai na 2021 oyo azate loba miracle boyokaki yango mpe bondimaki yango botalaki Saratola ndenge azobeta en tout cas ebeteli ekeseni me lokola nalobelaki miracle Karini Mokonzi wana nde eza baguna ye ozozela miracle oui akobongola mai ekoma vino akobongola wete akoma mokonzi akobongola photographe atinda ya ye akanga foto mpona mariage ya Grace Temo alors Karini Mokonzi asali kaka miracle yango sikoyo elakisi intili botyana nga tembe bolanda 2021 bandaki titokoma na 3 mois oyo Saratola bimi bokoyoka Karini Mokonzi histoire oyo ebimisi Saratola ezalaki na maboko ya Karini Mokonzi mutu abimisi makambo wana ezalaki Karini Mokonzi Saratola amenaki pourquoi parce que ye mutu abeti na ebeteli na ye en tout cas akangaki 2021 mais Karini Mokonzi nana betaki sprint te azalaki toujours kozela deuxième Pyrénées montagne na Somme bongo abeteli sprint mais nanu kutu asilisi te mais sprint abeti kaka na Pyrénées maillot jaune na maboko ya Karini Mokonzi bandeko ngai papa Robo nalobaka kaka makambo oyo nazomona mpe bino bozomona oyo akotya na nga tembe aza te oyo ayina Karini Mokonzi akotya na nga mpe tembe te eloko akosala akolia kaka lino bon appétit mpo na lino no ndenge ozolia yango ngai papa Robo nasali mabe te nazoloba oyoyo nazomona boloba na Karini mpo Karini Mokonzi ye nde moto asali miracle kanisa aza susu mama YouTube kanisa azali susu icône kanisa azali lisusu la fille bien aimée ya général Mokonzi descendant ya Tchombe fille adorable ya mama Charlotte et puis na kati internet ba musicien nyonso ba congolais tout bayebi aza mama YouTube alors soki miracle salami même Saratola ye moko bisika azali azoloba papa Robo nayebaki na nga ntango ozala koloba ke nga nakangi 2021 naza kotuna bongo mutu na yo Saratola Karini Mokonzi aza mutu na yo mpe me awa eza nde likambo internet eza nde likambo ya championnat eza nde likambo ya mama YouTube eza nga te Saratola mama nga nalobaki okangi 2021 mutu aleki aza te nakolobela nde makambo ya Fally na famille na orchestre wana eza mida nalobaki yango clair nalobaki eza Ken Piana te nalobaki eza mida mais 2021 oyo akangi internet Saratola nalobaki eza yo mais nasokisaki wana te nalobaki loba miracle esalama alors Saratola mama yo moko bisika oza miracle ozomona yango te kanisa bien ndenge oza wana ntango kobeta internet beta kombono Saratola beta Karini Mokonzi tala sikoyo belobeli kuna na kati okomona oyo esalami mpona Karini Mokonzi eza nde miracle Saratola courage kaka namoni osali studio Saratola forcé kaka deuxième place eza bien deuxième place eza nango mabe te bien sûr modèle Karini azokendele je crois akotika musika deuxième place ya musika akotiko eza neti ye sakomi alinga koma pembeni mpo deja azwa coupe akomi na quartier latin na kati ya Paris yo sikoyo oza nanu musika oza na Orléans na nsima bachateau yo sikoyo na Orléans Karini Mokonzi ye deja na quartier latin donc na kati ya Paris
na rive nini rive gauche azolinga katisa sikoyo Seine akota kote ya Louvre kanisa yo moko yo miracle na indimi to kosala miracle eza te po miracle yango na Karine sasali yo eloko kokosala mapata kaka fo efungwama Saratola 2021 oratango nalingaki mpenza oganye nalingaki okanga 2021 nalingaki okanga ngo nalingaki Karine abima deuxième mais bon miracle ezaka miracle nazoloba Fatou miracle te nazoloba miracle mpenza Karine miracle mokonzi aïe nazoseka te mpo nazala mawa. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.